Balobia, bon appel dit. Il y a Bino Angoyo, de Mbanza London TV. Balobi le meilleur site internet où la vérité. Oui, quand tu as une source d'information, sport, d'information politique, d'information musique, d'information surtout na de Mbanza London TV. Botika bablo kwa surtout botala kaka de Mbanza London TV avec des Brino original. De Mbanza London TV avec des Brino original. Salut Naba téléspectateurs nyonso. Oyo bolingaka vraiment chaîne ya kitoko boyi oyo epesaka bino ba information DML TV original. Allez, me voici votre simple serviteur naye lisusu ko décortiquer pe kosala analyse par rapport à la situation oizoleka na RDC. Ndeka tolobaka ke DML TV ezali apolitique, ezali chaîne moko laïque. Soki likamba kolobela pon intérêt ya mboka to kolobela yango. Alors yango tozalaka toujours prêt ya ko décortiquer ya ko solana bino pe ko sala analyse nzela moko na ba landi biso nyonso to. Alors à la une tolobela liboso affaire Kadima. Donc les réactions vont dans tous les sens depuis la nomination de Denis Kanima à la tête du bureau de la Commission électorale nationale indépendante, donc CENI, qui avait eu lieu le vendredi 22 octobre 2021, bien sûr, par le président de la République, Félix Tshisekedi. Alors, bandeko, nomination o Salamaki Pona, M. Denis Kadima, azal na tête ya CENI, et créé ba problème sérieux, et sangisi ba misusu, pe kaboli ba misusu. Nini et Salami. Depuis à Kotaki na fonction na M. Denis Kadima. Donc, cardinal Ambongo n'était pas resté insensible na nomination où Félix Tshisekedi a nommé M. Kadima na tête. Yoka nini oyo M. Ambongo alobi. Nous ne pouvons pas nous taire devant les responsabilités de certains d'entre nous qui mettent en péril la destinée de l'humanité en général et celle de tout un peuple en particulier. Donc, Oezali déclaration Oyo Ambongo alobaki par rapport à la nomination. Alors, et créé qui va problème sérieux. Et l'ensemble qui par rapport à archevêque Kinshasa à Lobi Boy que selon yé par rapport à Makambo Ezoleka RDC, donc M. Félix Antoine Tshisekedi azali dictateur à Lobi Awake, je peux pas se taire devant certaines situations d'injustice, de manque de liberté et de mépris de la dignité humaine. Donc Oezali archevêque ya Congo a lancé qui message oyo. Alors depuis wana nini siyote koleka. Gouverneur ya Kinshasa, Gentini Ngobila, azaki ba message. Il y a deux grands regroupements Oezali laïque, donc côté protestant, tozali na Milapro, bité Milapro, ou ya catholique, ezali Cal CC. Donc mabon eleka ki na hôtel de ville. A message lancé boye. Par ailleurs, l'autorité urbaine a fixé deux itinéraires. Le premier est celui du tronçon partant du rond-point Mollard pour se terminer au stade Tata Raphaël. Puis deuxième est Kobandana. Limba terminus et Kosuka toujours na stade Tata Raphaël. Alors, marche Salami Nakati à territoire Nabiso et Sam Nakati à Kinshasa par rapport donc à contester l'organisateur donc côté protestant na côté catholique bazali laïque ba sengaki marche ezala Chantini aboyaki liboso ya côté ya Milapro donc côté protestant mais finalement bayokanaki bakomaki na conclusion que marche ekozala totala ba résultat nini oyo ekopesa ba fruit nini oyo ekopesa soki ozala normalement na impact
par rapport à nomination ya Messie Kadima ou soit Messie Antoine Félix Tshisekedi a annulé ou bien a destitué Messie Kadima na fonctionnaire. Donc ils analyse oyo etika lemtuna biso total ni koleka après tozang sate ko popolango nzela mona bino. Alors deuxième sujet ezali par rapport à voyage ya maman Denise Nyankero, la femme ya président de la République, donc première dame akendaki na mboka, donc na province au chef de l'île nango ezali Kisangani. Donc ndenge awa tozwi ndenge sa epesa melibiso. Donc ndenge tozotanga awa sur koyo sur le rétablissement du courant électrique dans cette province qui vit dans les noirs depuis près de 5 mois. Sur place, Denise Nyankero Tshisekedi s'est fait accompagner du directeur général de la Société nationale de l'électricité, donc SNEL, Jean Bosco Kayombo, pour trouver des solutions afin de rétablir la fourniture en courant électrique dans la province de la Tchopo. Oyo. Alors, à part ça, maman Denise a kuna par rapport à enseignement. Donc, côté enseignement, gouverneur a travaillé makas, gratuité. Ils ont parmi les privilèges. Oyo, ils ont monté chef de l'État, péné exécutif. Maman Denise a la province de Chopo. Donc, au chef de l'État Kisangani. Alobi ke naye awa kota la bino, nayebi passe na bino, nayebi eloko nini o ezozanga bino. Naye boye parce que papa azana mosala ebele. Yango akokite koya awa, moi comme sa femme et puis comme citoyenne de la République, naye awa ko rendre bino visite. Mais pour tout suka bongo te, naye awa na directeur général de la Société nationale de l'électricité, donc NADG ya SNEL, donc monsieur Jean Bosco Kayombo. Alors nini yoto le kabandeko tangu mama Tsilisi a présenté Batou, bien sûr mais ça a connu donc ayebani que monsieur Yeyo oya ko traiter makambo ya courant parce que il est mieux placé pour être directeur général ou na makambo etali SNEL. Bandeko, monsieur ba wolo lié na population, ba humilié ye, monsieur Kayombo, ba humilié na population boyi koyo kaye atamuki. Ba boyi koyo ka monsieur, par rapport ba moni ki azali incompétent, ba bi que comment expliquer 5 mois sans électricité, tant que facha na pouvoir, tant que makambo eza na posa e banda kotambola. Yo ozawana olobaka nini par rapport à makambo oyo pour les londe mama aye ale odiembeliye pour profiter koloba n'importe quoi toboyi yo bande koza rapace pesa la soni ko sentir que vous allez délaissé par ton peuple. Alors maman Denise azala ki obligé aya aloba boyo kaye population boyi. Abi non, maman yo toroyo kanabiso yo, lo banyo solingi mais monsieur oyo te azali incompétent, allons donc makeli se makasi. Bon, tellement que maman Denise azali maman parce que président azali papa ya ba congolais. Donc un président, hein, c'est un papa. Donc sa femme est une maman. Donc nous devons vraiment respecter hiérarchie pour makambo kitoko. Alors ti babanda calme malgré bandungu monsieur alobi et puis ba garantir que dans peu de temps solution ya courant ekozwama na province ya Tchopo. Donc ça à peu près angwana. Alors toleki sur la page mosusu donc monsieur Tshisekedi asali tout akutaina monsieur Ambongo, donc ozali cardinal a remplacé qui monsieur Mosengo bakutani ba sololi pour ba résoudre ba problème oyo ezali par rapport ba élection. Alors tout ce qui se passe pour Mukonza Mboka
asala musala na ye na ndenge oyo elongobani. Toye na sujet oyo ya suka oyo etali makambo ya enseignement. Bandeko makambo toti lobaka awa ya Mama Denise Nyakero na province, objectif ezalaki liboso getala bana pona gratuité ya enseignement. Donc c'est-à-dire Mama kendaki na province pona problème etali enseignement, et puis pona makambo etali électricité na makambo misusu o ezali na ka politique. Alors nini oye komi misusu bana classe ya RDC, donc c'est-à-dire les élèves en colère pour la libération de Willy Bakonga. Ah, ils a passé. Mais c'est Willy Bakonga, ceux qui t'ont continué pour bande ils a pas si mingi. Pourquoi? Ceux qui ont la na quand il y a eu de pèse, makambo tambola moi mon qui ralenti. Baka ya batu ya eu de pèse surtout. Makambo ezotambola mwa mke ralenti tango baozala ba détenu ou soit baozala emprisonné. Mais ce Willy Bakonga eza consterné na éviter ceux qui après ba recherche makambo susu ba preuve nde sali qui est rendre et libre. Mais ce Willy Bakonga toyebi bien etamboli so munene qui azali grand détourneur. Mbongo ya gratuité d'enseignement. Mbongo ya kosala ke ba élève batanga au fele na mboka na biso, mais c'est Willy Bakonga alia mbongo. C'est-à-dire des détournements. Même détournement on a o ekangisa monsieur Vital Kamerhe Kino Lelo 20 ans de prison ou plus de 20 ans de prison pardon. Na cousin na Masaro. D'ailleurs kutu Masaro azana prison kutu Kino Lelo a sambate. Na ebité so na simanga iso na robatama. Mais o biso yebi ki donc jugement populaire biso yebi tout ça au côté qui a sambi bakateli aneboy azali condamné malgré ba indice ezali qui aliambongo ya l'état. Kasi Willy Bakonga ezali confirmé. Pourquoi et comment azali libéré azali banda? Masaro a toujours en prison. Alors soy batozo lobaki ba arrestation mingi ezali arbitraire ou soit ba arrestation mingi ezali règlement politique. Bandeko to lindi mambangu te to bope mbangu te mais to sala ba analyse par rapport ya ba makambo izoleka. Monsieur Willy Bakonga a libéré peuple a tomboki bana classe ba tomboki en colère. C'est-à-dire que ba yebi ni ya salaki. Alors si to continue boyer tozo sunga chef de l'état te. So ki ezali ki UDPS ne muto zo sala manœuvre union surtout wana tozo sunga chef de l'état te. Alors, un criminel, azali criminel. Peine na ye, etalité azala tata na yo, maman na yo, parce que misala o bashi basala tout ma magistrat basalaka, ezali ya ko jurer, ya ko salela loi, pe loi yango etambusaka mboka. So baka o ezo zala boyi, c'est-à-dire que crédibilité na loi congolaise ezali souté. Alors to éviter makambo union surtout, tout ça analyse na bino. Si vous avez des détails, vous allez très bien vraiment na ndenge toujours travailler pe to ebandenge ni toriko sala dans les prochains jours. Oyo et kokoma après ndenge ba élève ba révolter contre monsieur Willy Bakonga. Nzamba zala na biso nyonso tout bande kundi na lobaka toujours demain les aller chez Nabino. Ezala bien mingi bo commentaka bo s'abonner na chaîne. Bo partager ma vidéo pour être tout ba ninto zo sala. Merci beaucoup, que Dieu nous bénisse.